Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Karandenge, tout cela ngana bino mikolo nyonso. Na ngina pesa bino message vraiment très important. Hein, tobi ki ba tobi bande kozela na pesa bino message ke moi ne bingwa kufaki. Ndenge pesa na pesa bino message ke bakende ko tena mort ya njili kasi kotala via capacité ya dingo pe ba position na ndenge za la kaka esimbaki vraiment azala na mort ya njili pe ba poussa ki ba kende na ye na cinquantenaire kasi lobi to lala ki ensemble na ba te pele vraiment na lupangu ya edingwe no tellement salmo za pembeni wana to lala ki wana chez les barons. Là qui en a vraiment en tout cas bakati baki et belé ko sakana te nango malheureusement il y a ma personne qui les mêmes jours quand il lobby na 16h champion éléphant vice champion du Congo akufa ki atika kibiso to bigama bakati et belé ba kufi mikolo to za na 6 couleurs akufa ki sima lobby ba 16h 6 couleurs atika kibiso et puis lobby nango bah 16h plus sous champion éléphant biso ça compter que entre nous fait les peines à makala akufa ki atika kibiso peli sous abo c'était ndenge to ke ndeka ka boye je crois bien que na zone nga kutapa ma image belé te parce que bomoni déjà sur télé ba chaîne presque mingi ba YouTube ba tika même élément wana kula saka ndenge ba bazana mort kuna c'est là nini donc ndenge kana pesa information pas boye ba que champion edingo ndenge to la ki lobby lelo tous na cinquantenaire pe tokendaki kokunda mwana na ye vraiment la kimia pe tozonga la kimia mabeza ki te bakache baki ebele loko ba super nguluma bazalaki ba mettre chaka de kan ya kango kula zalaki ozui ba bédacho de tous les quartiers masoko pété azalaki ozui Shakira la reine Shakira azalaki ozui mettre bougie vini rouge azalaki donc bakache bazaki medela ba magelo yeso bazalaki na yango wana vraiment nde to komi pe kokeni na koshite kolobaki ba information za nango ebele to kopesa bino kasi tolingi vraiment to sala totologie te parce que da chaîne musete ba image to landi mais le quoi bonde poser la message wana awa yango la télé bino mais bo beta la chaîne ebele bon mona ba image wana mais na ko informer nous sur champion éléphant programme na ekozala ndeni mais na minute to ba champion éléphant champion de Mbujimai vice champion du Congo à côté déjà na mort ndenge tozolo ba boye je crois bien que programme ba kosala ngo bientôt nde ba kundie bembe ya mwana bingo siko to koyeba programme ya champion éléphant et ça manene na ko tebe ba image ndenge bolenga toujours image biso ke na partout to na ba tout partout ba ko so image boko zo yango en tout cas e ko sala biso bien makasi na kombina na suka lelo pe to landa à la prochaine ciao.